Avec excellence, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, na cadre toujours il y a bonne année, bonne fête au tout content 2025 ezali année moko on a bisibino que ezali na ba problème ebele ya malamu to ya mabe ko sala ma parce que tout ça ba humain. Mais ce qui est important, c'est ça qu'on souhaite d'abord ba bonne fête dans surtout à Messala Kolanda. Bonda Écolo magazine d'actualité na zela tranche haute pour poser bino na mukona lelo. Journal de l'Ozali, journée mongo purement exceptionnel. Tout préféré, tout ça au Liban, pour toute notre ambiance au Salam, le 31 décembre 2024. Comment est-ce que Bakino en général, Bazali beaucoup plus déterminé, mobilisé pour organiser la festivité, où marqué fin de l'année 2024. Neka bosa comme on a tout ça vraiment la Libanda beaucoup plus tué quelque part à la carte ville province à Kinshasa. Bon mon ambiance. Nous avons besoin de comment est-ce que d'abord embouteillage les alliés ma casse embouteillage mon monstre oh du jamais vu la carte ville province à Kinshasa malgré embouteillage les alliés du chaque jour mais il y a l'équivalent à ma casse koleka donc zela ezalité ba transport comme fois 5 fois 10 to éviter zela o futa mara 1000 francs journal le ba futa ba primo loka ba 10 000 francs ba moto ba futa ba 2 000 francs moto comme ba 15 000 francs ba 20 000 francs ba parent tout pour se tout abimi azana besoin aluka à s'approvisionner pour mon lelo to pe mon lobby le 1er janvier de kele malamu tope ko ko ça o ko zana important de manière que bana bango ba se pela makasi to linga te to kanga vraiment micro na biso para biso mogo to tambisa micro na biso to solo la ba maman bazali ko teka na ba bazali ko tambola la carte bango mona moto après sa réaction à rapport à la journée à l'élo qu'est-ce qui fait que depuis Kalabazo qui battant va préparer quitter va préparer le 31 décembre journée où ça makambo belé to solo bandi ko après ça bino bien notre solo la moi ba belé to lukala ba transporter après ça biso ba réaction bango et to zonga juste après si c'est plateau c'est parti la régie. Bonne année, Master, bonne année, s'il vous plaît, Yaka. Voilà, bonne année, tout le monde le allé le 31 décembre, Bazar et Belé. Ndeko les Kataboué, ouais. Les alliés Mokola, bonne année. Tenez d'abord autant la caméra, on souhaitait merveille, pas Bandeko Bazo. Ouais, en tout cas, merci, nous n'avons pas ambition à Pascal, Bota, bonne année, des Okende. Merveille, Belé, nous n'avons pas de Tchangou. Batu nyonso batala la chaîne na biso Mbonda Ekolo donc ba bonne année pa na bino nyonso oza ba misa shangenge ibu batala ndenge tozo bunda kaka pona par rapport bonne année pa ibu ba shangenge mambo fataki famille mobimba famille Kisangi famille Malembe famille Lukanina donc batu nyonso balingaka autoroute ba bonne année na bino ba bonne année na bana Pascal bana Masina bana nyonso ya Tchangu donc je vous aime bien en tout cas. To passer bonne fête hein. Autoroute to se peli de monio tout ma question mon que moi les aller le 31 décembre en tout cas engouement les aller total ba transport et mati population ba belé là ba marché tant au tal mboka République démocratique du Congo principalement ville province à Kinshasa ko ba en rapport au journal lelo parce que politique qui allait bien eux permettre que mbongo circuler to peut ba marché de tambusama na ninga malongate ouais par rapport il y a question tuninga mbongo circuler ou makambo tambola ninga bienté moi je suis l'artiste donc na ko condamner ba politicien na biso ya mboka te na occupé ko condamner ba tout oyo baza population te donc eza ba conjoncture o tozo le kalango na mboka mutako bimama bete mutunyo sote gaza oyaza mabe non on est tous dans la famille on est les Congolais donc tout le monde comment la ndenge activité à le 31 décembre pour comme le premier est-ce qu'on peut croire réellement que Bakino va fêter Kitoko? Oui, chez moi vraiment ça m'étonne batu bazolo bala rezate na mboka ya na ebisa yo mais tala niveau batu bazo kende o nyoso ba uti basando bazo sombela bana bilamba basoso donc nga moko pe na ke ko pele moi na ba plan donc ça montre que tozana biso kaka donc le reste là to ebindeke ko leka mais bonne année zo leka bien yango préfane batu bazo fêter. Merci vraiment de Kolangai. Merci vraiment en tout cas batu nyonso o bazlandi ngai na chaîne na biso bambote na ngala pesi na bino nyonso ka bolandi ngai autoroute mission na bino sans na yo lokola kameleon yaya ozo changer ba couleur na ba façon ya nzoto ozala kelengi mingi pona ko mona yo sentiment nani alinga bo autoroute abotola ya Tchangu na makasi azasata mwana mabe sata tokoniata ye. Donc, Tchangu, c'est la fête vraiment. Merci beaucoup. Ça a été moi, Namboka, autoroute, de Kolanga et Peto, Yambio, Sikolelo, Tolingi, autant la caméra, on s'est présenté. Ah, vraiment, moi, de ma part, je m'appelle Champagne Kopa de Ibouba Shangenge.
Vraiment, mes condoléances de ma part, tous les musiciens congolais, toujours au Père des Mignons, Mignon Maniata, donc tous les clans Wenge, tous à Kolela, toujours avec notre président de Koumoda Newman. Vraiment, je vous salue, vraiment. Tous à Kolela, tous à Passi. Vraiment, voilà la population, malgré les circonstances nous actionnent, hein, les circonstances sont l'ambition de part et d'autre. Il n'y a pas de transport, mais il n'y a pas commencé à avoir à manger. Mais Babi qui est transport, tu transport comme eux, ils ont 1000 francs, comme 10 000 francs, 5 000 francs, tout ça. Voilà, c'est ça. Vraiment, en tout cas, côté Marambo transport, vraiment, chef Nabiso, Balukaba, Babongsanan côté wana. Parce que Kolongwa de Kingasani jusqu'à quartier 1, 1500, même minutes, tu as 4000 francs. Olongwa de Kingasani jusqu'à Bayazando, c'est 8000 francs. Mais vraiment, on ne travaille pas. Tout ça, la thème, ça les a thèmes. Pendant l'ongwa 4000 francs, comme Nazandou, allez comme retour. Vraiment, vous avez un boulotte. T'as tout que pas maman papa. Bon, bah parler par Odameni. Donc voilà, donc bah Konzambo, Kabalou Kabab, bon ça non côté. Bon, toi aussi ça n'a bien rien. On a ce message, moi pas bah Ndeko Biso, à rapport au journal Lelo, après les 31 les premiers, tu reçois que la vie n'est normale. Conseil de couper sa bande pour fêter la némoke et pénaliser Bababota. Bon, on a ko Lukana, Yepsaka na Mabota, Tolukaka, Bokonzali Kolo. Ce qui est plus très important, nous avons commis Sibiso, Tosambe la Kaka, ce que moi le fait mon anima Pondu, Tolia. Mais ce qui est plus très important, Tobukaka Mabolongo, Tokumisa Nzambe à Likolo, ou à Komisingana yo, Naye, na Mokolo Malelo, parce que Bamingi ba comité, Bamingi ba prison, Bamingi ba hôpital. Mais maman a commis Sibiso. Donc, tu peux se matondo, ma bonne de limingi, Zambazoka le Kumu. Aux artistes et musiciens. Je suis accompagnateur de Yibou Bachangenge. Non, moi je joue à la guitare. Je joue à la guitare. Moi c'est rythmique. Moi c'est la rythmique. Oh chérie, Sokozala dirigeant, Nakozala choriste. Pardon, bien avocat, Nazaka noriste. Bameka Kamungwa Nalolemo. Merci. Voilà. La biso, la carte ya Pascal ici, micro ya Monda Ekolo, magazine d'actualité de manière que boyeba, ba réaction ba famille, ba zoko ta kotable, ka metel ba marché, ka metel ba transport, et ka peut étaler ba sécurité. Tu as mis maman mo to moni a vraiment maman kitoko. Maman to moni peut-être maman na sibi o ba benga ngoni maman oyo simbi oyo. Oui, ça m'a puta, ba panya ba maman. Bonne année d'abord maman. Merci à vous pareillement. Ya to sama mkesima. Tozio à pied levé, tu as la caméra là. En rapport à la journée à l'élo, il y a bonne fête à Moukwale, maman. Comment on y va bonne année, les Canadiens, ni peu, ni Koloba, na hôtel local, Kolia, comme Mélana, transport. En tout cas, ça ne va pas. Na Koloba, na son était pour na zoko kaku tenga monde na zabu na kokate. Na kokate bonne année en passi. Kolata comme on a bateau batondi au te ba oke yenga pamba. Ba misu ba oke pe ba noko, ba misu ba tatale qui ceci c'est là. Alors, pas ces années transport, pas si tu as un étouffement, dans ma colonne transport. Donc, tu as la vision bien, tu as fait bien la bonne année. Tu as fait la sonne exacte. Bon, ma puta auto, les alliés à côté qui s'attendent à aller à Kabula na Libota. Oh, na bolinga bonzambe, nangeta ke ma pasteur. Na sombe la ngomba mama veuve na kache église nanga. Ah, na luka mukie, yango na moi ke na ko lianga moko te. Eza na ba mama ba kufeli mibali bazolela. Ba vai na sa banzete, lisungi ezate. Na mukia nanga la passe nanga na kozanga nanga na kaniseli bango. Na bino niveau ya ba église bo s'organiser deni en rapport à la journée à l'élo le 31 décembre. Pour la fin de l'année. Vraiment organisation moko penza ya malonga peut-être sauf ka ke to pambuto kumisa nzambe pour a komisi biso bon. Ve normalement ko kozala e ko kozanga te. Ve ko kozala poto kumisa nzambe ata ya kolia komeleza nango dans cette méthode kumisa ka nzambe. Voilà. Nangi ko ta la caméra ba ndeko ba ebio mingi bazali ta ke maman pasteur. Message de relancer bango en rapport à la V à marqué fin de l'année à 2024. Na pesi bango ka ba mère V ba bonne fête na biso nyonso ba na nzambe surtout ba na nzambe. To fêter le quoi ba païen te. Mukolo eza le quoi mikolo nyonso. Ma pas te changer nango couleur te. Eza ka na couleur to mona mikolo nyonso. To perdre te. To garder ka kesko to telemina nzambe na biso soki o tepi na yebi ke na feti nde yango diable a profitaka et puis diable azwaka batu mais bana nzambe to fetela nzambe elongo to landa bolonge mokili te bele baza ba uti bisika mususu oyo ngana o to yebi te voilà. Merci maman zama pamolo ke malamu.
Mbote maman tomoni peyo. Mbote papa. Ah voilà, tout ça le 31 décembre bientôt là le 1er janvier tomoni bato belé na ba wenze yo keiwa pour que soma bilamba bana tozo sala na wenze mpolelo. Toye ko luka bilamba bana. Malgré tout passe mbongo ezomona na te bilamba pena c'était somme cher. Nyonso kaka au dollar pour la surtout dollar pour na baluka biso so ba dollar pour so dollar eza na to assez ba biloko nyonso ba bilamba bana pe kozala na se makasi mais tellement dollar eza likolo yango mutu nyonso na zando kuna kaka dollar c'était boye na mo elamba mwana ndeti mo elamba boyo kaka $25 c'était lo musu bateka yango na fraise ala te biso to ba congolais. Il faut le nyonso na franc congolais pas biso to yebi franc congolais to yebi dollar te dollar eza mboka ba paya. Et dans la vie sauté. Bon côté hôtel local makamba kolia organiser na libota. Tu penda vie sociale penda zéro papa zéro. Kolia zéro penda zéro vie sociale zéro. Carte soso ndeti biso nga yateka na vivre fait. To banda osomba carte soso msu basenga la C. Mais lelo carte soso komi 80,000. 80,000 penda c'était pas si kaka kolia penda ma vie sociale babongisa. Tolongi soko tala bakozi ya mboka. Autre appel libota na yo o souhaiter ba mère venir libota na peut-être ba koza boka message de ko lancer. Bon na pesi pena mokonja mboka ya biso penza ba meilleur vie na ye vraiment na pesi pe libota na ngambote mobile na ngai bana vraiment bonne fête pena ba congolais nyonso. Merci maman Zama Pambola journée za malamu. Voilà. Tout le monde yo c'est comme ça la moi kanda rapport le journal le lenge boy. Ni vraiment te déranger mon thème là. Ah na c'est kimia na ligne des heures de thé. Vous y êtes, mon payaza te qui a ôté, au bâtiment mais la mort, oh like ça m'sapi, qui était te, le roi même si Fati, aboy, aboy mututé. Voilà que c'est pas lui la maloba ndeko ndeko c'est vraiment beaucoup plus kimia ezala parce que ce kimia ezalité n'a pas fait auto fêter dans les 50 ans, on sert beaucoup plus. On a besoin de niveau de sécurité, la police, l'armée. Bon, continuer toujours comme ça, de manière que la population va fêter la kimia, mais bon, toujours éveillé parce que Monguna a profité de la Bangonga. Voilà. Aux côtés qui s'habillent, aux chayers, aux coopérants, aux alliés, aux profiter à ça, à achat, à la fête. Merci beaucoup, presse. Bon, on a un coopérant dès que tu me sens au décembre. Tu as un message à suite, tu as un moyen de vivre personnel pour. Et ça, moi, bien pour me défendre. Voilà, comment est-ce que les alliés les 31 décembre sont coopérants? Est-ce qu'il y a un massacre ça que tu as mal ou bien qu'on se zali, ce qu'on se zali, partie normale qu'on se zali, aux Singapé, malobalo qu'on peut se la contre pas y ba ça là où ils ont mal encore pour la 2025 de la Kitoko. Merci pour l'année Sikotokoti 2025 mais est-ce que ndenge to yebeli décembre ndenge zalaka ya nturo peneza ndenge wana te eza pena ndenge wana te po to moni ke ena na biloko za ko mata bato bana mbongo na maboko te. To senga penali wa gouvernement na biso mekotala na likambu oyo ya changement ya vie sociale wa congolais. Lelo to vivre bien, lo ane monsieur to vivre mabe. Ta propagande le kaka en tout cas mbongo sikilaki na ndenge ya makosakana te. Mais n'attend en tout cas vraiment ba konzi bolandela biso vraiment to suka wapi to kende wapi. Donc mboka pende ke penda bien penda te ateke nga coopérer ta biloko ngo ezongi nango. La langue c'est quoi au la caméra là, vous allez payer Congolais, vous avez une femme, vous avez la famille, vous allez. S'il faut souhaiter à des personnes, bah meilleur veut souhaiter la banane. Bon, on a souhaité meilleur veut na bosola na président na biso mboka Fati Beton na maman na ngai maman Christine Ntoyo, maman Christine aza exprimé na axe ya Nginjili. Moi si na nga Clarisse senga pe bana na nga nyonso prix yo moko presse. Na yote si chaîne nini na tuko na pesi bino mbote mingi po biloko bosele ka mingi na batan fait tu bote ba environnement des okende. Mututo aza certifié ba message ele kan écran. Les amis, merci. Voilà, merci beaucoup de ça. Toujours continuer na bande de ça la baron ainsi que parce que de tambour micro na biso de manière que Congolais tu es Sigazali bon la nation chaque jour de ça la Miel TV 19h juste après GGTV 20h30 na ma chaîne Monsieur Belé na YouTube de Zali. Surtout bande recommandation à niveau ba poto partout boye baké. Le Zali le 31 décembre, tu as la moi makas vous allez comment on c'est parce que tolingi. Bon on a commenté est-ce que Kinshasa Zali ko sikinde. Bon on a commenté est-ce que population so fêter la carte Kinshasa. Donc na ko sabinote ezali vraiment que li pa batia mambo fele ba peso facilement transport ezali opesi mbwa aboyi côté ko liya na ba wozeto ça même moi ko tona parce que bato baleki ya trop zoye baté bato wana ba bimeli wapi to ba woyi ba bimana mokolelo mais toutefois mudo to lukalelo oyo asala e ko zala important pour libota le ba liya ba mela to ba la takito ko nzabe asunga kande ko to moni peyo to eba boni to moni poto tambula la kati ya
boulevard Arles Bela Batubozo Kenwa. Ok, merci nga naza kopera ya Mbujima ikana nga na Pascal na Changu. To kopera ka to tena biso ba bilamba banini. Awa lelo to komina mo pasi mingi na ndeni. Yelo kuna ya liboso eza transport. Transport ezo boma biso nanu kolongwa awa te zando ekomi oyoki babeleli 500 francs. 500 francs signifie 5000 francs. Donc aller-retour c'est 10 000. Aller-retour tozosonga na 15 000. Kuna bakobeta na retour boye babeti 1000 francs. Babeti 1000 francs c'est que 10 000 francs tozobeta 15 000. Ya mibale eza likambo ya etali likambo bandeko bazoyela keno biloko emati esali boye eza mpona problème ya dollar. Dollar nde ezoboma biso. Dollar na minute oyo ezobetama na 300 ba 20 950. C'est que dollar ebomi biso. Moyen pe biso ba coopérateur teka ezate moyen to se retrouver ezate. Alors, s'il faut autant la seconde cause Mboka parce que 2024 comme la souka que 2025. Message de qu'on lance na ba autorité na biso Mboka pour permettre 2025 za année pour apporter biso bonheur. OK, tozo senga na mokonzi ya Mboka président na biso Papa Fati Beton. Tozo senga na ezani ne eloko moko tozo senga na soki asimbi condition ya dollar refandi ekiti bato nyonso bakotikela ete même tokobakisela lisusu ata 5 ans. Soki asali na eloko wana asimbi eloko wana économie ya mboka esimbi esili biso toza na problème ete ata 5 ans tokopesa. Voilà, nous sommes la caméra, on a aussi souhaité à 2 personnes pour la carte de merveille. Ok, merci beaucoup. Nous avons souhaité à Libosoka, mon numéro 1, Yabiso, président Fati Beton, nous avons souhaité merveille. Nous avons souhaité sous Libota Nangai, Mwasi Nangai, Mama Passi, Nabana Nangai, nous avons bandé tout Bazola Nabiso, Nébison, Nayomo, le prêtre, au Téléminanga sur place, nous avons souhaité merveille. Merci beaucoup de Kolanga. Comment Nanga, Louis Njati. Louis Zati. Voilà, merci beaucoup Zakim Ndeko, moi Lamboka Louis Zati, atozali vraiment na Pascal na boulevard Lumumba, la cadre toujours ya Mbonda Ekolo, magazine d'actualité wa Mesa Kolanda biso, nous allons continuer tous ba réaction ba Ndeko toyeba. Comment est-ce que bande batako sili samvula o ya 2024 pour pas contre 2025 pe ni bazako projeter pour 2025 ezala année moko meilleur Ndeko to moni o pe na biso. Mbote d'abord. Mbote Ndeko. Message de Salango en rapport na journal lelo et ce que simvula ya 2024. Merci journal lelo na sepeli l'équipe malamu. Ngana pesi mbote na mutu nyonso. Bon, pona ba kokoso oyo mutu musa ko lobete mboka eza malamu te, kokoso ezali kokoso eza boye. Po toto kende malamu liboso na mboka na biso, mabe ezali mingi. Eza te ke no, to lobaka mabe te, to luka pe bolamu. Don na ba société nyonso na bisika nyonso, na ba institution nyonso oto yebi tozo sala misala. To sala musala na solo na kimia. Pe wana tokotombwa makanisi ya mabe ekolonga kati na biso. Soki tozosala musala na lokuta ekobandaka kobotela biso mabaku bapotopoto ya mabe na kati ya misala na biso. Lakisa nga na za mulakisi. Donc so nazolakisa bana A, il faut baeba A, B basoyeba B. Par exemple, la consonne B. Tande totangisa yango. B. Nakolakisa bana ballon. Nakolakisa bana établi. B. Donc moi na ngai so na tangisi lelo akomi mayeli. Nakolakisa ye la consonne F. Exemple feuille. Akoyeba. Bongo na bongo la consonne L, livre. La consonne P, papa. La consonne T, télévision torche. Moi na tana kufi. Moi na wana yepe comme mulakisi lokola. Merci ko en rapport na ba festivité 2024 pour 2025. Message de kozala nango. Bon, pour nous, on a kabi on a nzambe na bieta, tozala ini, ma réunion c'est tokolinga ko sala parce que l'union fait la force. Ceux qui toza bomoko, nzambe a opambola. Nzambe a pambola na kati ya bomoko na solo na lukuta te. Lokola to tama na lukuta, ndeto makambo na biso nyonso tozo ko se modire biso moko tozali ko miloka. Bando kia Congo, biso moko na tango tozo tia lokuta. Donc na seignete institution nyonso, ezala privé, to tambola na solo. Solo ndi yango nde lipamboli. Merci beaucoup, ça m'a pas la Pébino. Merci beaucoup, je suis très enchanté. Okay, merci beaucoup. Voilà, tout ça toujours continuer, tout ça au moins là, maman bazo tambola ebele, boto ma pe bandeko ebele en rapport la journée à lelo, il y a le tout sur la maman que maman beauté. Beauté papa. Lelo to sali mokolo ya bonne année maman, dans la caméra voilà. Souhaiter ba bonne année na bandeko CPL. Na pesi na ya liboso yo na no bonne année, na libota na yo, na libota na ngai. Na bandeko nyonso toyebani nango bango bonne fête. Moi question moko boni fête ya lelo maman monyango tambisa mandenge nezali malamu to za ba kokoso zebe. Papa iza lokola ba fête nyonso ndenge ezalaka. Poto bien que ceux qui to comme mokolo bonne année, bambouteillage ezalaka. Eza ya liboso pe ya suka te ezalaka ndengwa. Na kolia komela kolata normal.
nzambe nde moto alesaka mpo soki nzambe apesi oboma ofele te kozwa moya kolia eza te. Merci maman, nzambe apambola bino. Merci papa. Bonne année, ça va continuer. Maman va se coller kebele. Tous après maman, tout maman, maman bonne année, maman bonne année. Merci pareillement papa. Bon, tout ça c'est kaka. Feti oyo eleka malamu mobulu ezala te, matata ezala te, mais misu bazala ba mawa, misu bazala ba 5. Kolia kombele, est-ce que ça malamu vraiment? Bon, pour nga eza malamu te po to po de daba mususu na famille kaka moi otole. Pour nga eza na 50 te. Zamba pambola bino maman. Apambola pe papa. Merci maman. Voilà le cadre toujours Yambonda École, magazine d'actualité, besoin de la réaction, bande communautaire, à sa réaction nae, monsieur Bazali positif, monsieur Bali négatif, mais ce qui est important, tu as dit que le journal École capé, tout le monde a toute journée, monsieur Sekoya en 2025, que c'est réel, tu as pas tambu ça m'a combattre, tu as pas nyongo mingité. D'abord avant de continuer, dans le cadre d'abord niveau régie, bon la page rose, autoboncer ma la biso baxi ban voula mo la mo kwalo, et tu juste après c'est plateau, c'est parti la régie. Maman Lelo Zali Boko la fête, bonne année d'abord. Merci papa. Message nous allons en rapport la journée à Lelo. Message tozo nyokoma tala mbuteyage to nyokoma na ba mutuka banda kala banda tango mumbutu na mona moto te na capitale etambola modèle ezo tambola komi lokola toza na mboka oyo eza capitale bolobi nini bokonza mboka tala likambo oyo to nyokoma makasi longola ba moto nyos bongisa nzela ya tre comme ça bato tozonga ndenge tozalaki na étape ya mumbutu. Bongo lelo koza mukola ba fête beko tala siko embouteillage koza lika embouteillage ya mituka tena embouteillage ya bato abimé belé maman. Est-ce que kamotali ko lia ko mela ko lata ya mabota nyoso baneta ki maman moboti. Atake naza maman moboti ko lia pasi makutu na koloba ndenge nini fufu ya solo to bando sombe kola fufu 500 lelo ekomi 3000. Sikoyo mutu fali afazo abana pesa yelamba tokonyoko makotambola na makolo fo teka ozwa mo elok fo sombela bana bilamba pe ezoko kakate. Tala ko caméra wana lancer message moko pa ba konzi mboka pe souhaiter ba merveille pa bandeko oyo baza cher pona yo. Na pesi merveille pa bandeko nyonso oyo baza ko soutenir mboko oyo papa edok se diheka na pesi o merveille na yo. Bino nyonso bato nyonso na pesi bino merveille Jagomer na pesi o merveille et papa René Karamerveille nga naza mutetela ndeko na bino me passe eleki na mboka makasi o tetela o kumba to ebike le ponga lo geste yango to kolia mutetela ke mafumbe to lia ka eponga la geste. Merci maman ça va pambola bino. Voilà toujours le cadre de démontrer la réalité de la ville province à Kinshasa, dans le cadre de la festivité marquée fin de l'année 2024. Bon, mon bilan européen bolandi ba réaction, il y a bande ko ebele ne bazali ko la pasi, mon amuto pe sa réaction na ba miso s'appelle l'instant bazolo ba que journal lelo malgré ba difficulté dans mboka mais ça va quand même ba suipe temps le resomba o esengeli. Ba miso bazolo ba pe na oyo, eza ko salema ke parce que ba ko mboka ba luka ba remédier de manière que
makambo eza malamu. Mais tozoko profiter aussi ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bébé Olarvin Dongo Batuma, bébé Olarvin Dongo Batuma, mwana la confrère na biso Trésor Batuma, bébé à tout Baxelio sengo kata motema na otika ete mvula moko zamba pesio et la mvula moko ya esengo mvula moko ko memela prospérité bonheur okola kitoko po biso papa no toza toujours na simana de manière que nyonso ezala kitoko. Joyeux anniversaire bébé Olarvin Dongo Batuma. Nous avons tout repérer un élément il y a les grands chefs coutumiers à village Tolingano, les coordonnateurs Teke Umbukin Est, Mwanamboka Patrick Moloni Moukeye, a lancé un message moko principalement pour la bande de Teke Baumbu et surtout qu'ils allaient vraiment remarquer aussi fin de l'année la qualité na coordonnateur Teke Umbukin Est à l'ingé vraiment que Teke Umbu basa na kimia Teke Umbu basa pela na kimia Teke Umbu basa la bomoko Teke Umbu basa la batabolingo basa batakosanga de manière que 2025 ezala année moko et comme bango bonheur na esengo ezala qui te retourne élément au réveil ça précise pas pour to boucler complètement tranche auto staki na mokwalelo avec mon mboka Ingrid Mateta. Bonjour la communauté Teke Umbu, chef coutumier Patrick Mouké Moloni, chef du village Tolingana. Alingina pesa un message communauté Teke Umbu qui est na communauté mobimba Teke Umbu qui s'est commis à un moment de fête. Remercier roi David Matadi Kibala, remercier honorable Nyonso la Katia Teke Umbu, honorable Ande Monta, honorable Dona, honorable Nyos, au Bazali, Naba député national, pour nous, dans Mota, pour nous, on a vu Richard Mona, Naye Moko Mete Mazoa, Oyatali, Makambo, na Katia la ville, on Nyos, on a remercié Bango. Message toko pesa tokomi na période ya ba fête asi lelo fête bandi lelo comité Umbu en tout cas tozala ini ezala tozala bomoko c'est mbula sika toko kota makambo ya sika to ba ko bongisa o to bongisa te na mbula etoleka o to koti to bongisa yango to tambola bomoko to longola esprit ya haine to longola esprit ya koina bandeko tozala biso nyonso ini po totombola comité Teke Umbu. Message oyo nakopesa na kati ya comité Teke Umbu na banotable na bachef coutumier bachef groupement ne message oyo natalisi tozala ini na mbala comme tokoti ane ya sika tobongisa oyo tobongisaki te toko oyo tobongisa totambola malamu. En tout cas depuis nomanga pa David Matadi Bala teke cordo ya Kini Est marde tambusi coordination ya Kini Est mingi pe ekokisi yango te selo na image nanga ndi ataki cordon mais mutuya oyo pe tosali na kati ya coordination ya Kini Est asi bandeko bamonaki en tout cas biso ba chef tozaki mwala na kati ya comité. Là, il va passer un cordon à Kini Est, même les bandes à Mboka, même la carte à ville, même la vanille, il va ressentir, en tout cas, à Kini Est, le camion à Zali, cordon à Kini Est, c'est Télémaki, petit sur le Téléma, marqué tout, au sens où tu as ça là, il y a beaucoup ça venait zaté. Il y a un autre rose là, un autre côté, autre zangaki, tout bon ça. Il y a le baming, mambo tali pouvoir, il y a un chef coutumier. Année que y a assez ndenge conseiller Blanchard, c'est-à-dire que la commune va mise à point, va mise à garde, la kobongisa ba conflit au Italie, communauté ba chef ya Teke Umbu. Tena ba oyo bazali banda ba osa l'intérim et umel makasi. Ba kobongisa ba luka ba vrai chef ba vanda kingunde na bango ba intérim pe patika pouvoir ndenge ya Kenya. Donc on a repesa mutuya ya mwana le comité Kini Est ezali pona batu nyonso boya to sangana balobi ezala pona mutu moko te za tant comité eza pona batu nyonso pona kobongisa oyo to bongisa kite ane ya sika to bongisa message na kopesa yango wana espoir na kopesa bandeko na ngai ya bateke oyo ba mobondo bakoti na bamboka na bango oyo ba mobondo basakle bandeko na biso ya bateke babomi bakati mitu basali oyo nyonso bakosala courage
place bozali bonne année malamu toyebi tozana mawala bamboka na biso lelo ba chef coutumier mosusu baza kati ya bamboka te baza libanda me na kopesa bino ka courage eliki ezali ndenge FARDC atelemeli barebele na Goma ndenge mpe FARDC chef de l'État azwa art ya makambo etali ya plata bateke toza na besoin groupe ya mobondo wana ezala lisusu te sila bandeko so bateke bazonga bamboka na bango bakamba basala bilanga ne basala bilanga biso mpe tozala ini yango na kopesa na message na chef de l'État chef état-major général général commandant ya maison civile maison militaire bosunga biso bateke na problème mobondo ndenge na moni botelemeli ba M23 na est botelemi na pe babengi phénomène mobondo na kati ya plata bateke esila esi nzela wana nde pesa biso bafufu nzela wana nde pesa biso biloko kolia me lelo oyo tala passe nde ekoti na kati ya capitale pusi nzela wana eza susu te po baelemi ya mboka nso bamobondo bango boma bandeko so bateke yango tosengi na gouvernement atia mpe miso na plata bateke nakopesa nano mbote na jeunesse teke umu ndenge ndeko na biso mete mikama ndenge akobunda mpona jeunesse donc jeunesse eza eloko ya motuya na kati ya mboka na biso pusi soki jeunesse eza te komite ezalaka mpe te bato oyo baozala bamembre mpe bacadre ya kati ya jeunesse balemba te bazala kaka bakontinue lobilobi biloko ya malamu ekobota mpe malamu pa mpona jeunesse toza nsima na bango tokosoutenir bango tous les actions oyo esengi tosala tokosala mpona jeunesse message nakopesa na mokonzi ya mboka message nakopesa na président ya teke umu message nakopesa na bakomite bato nyonso oyo bazali na kati ya teke umu bachef groupement bande montar banepo sous-groupement kibonoka inke napesi bango bonne année malamu na baoyo bayoki kombo te bozwa message oyo na souhaite biso nyonso na kati ya komite bonne année malamu tozala makasi courage ezala na biso année oyo tokoti année ya kobongisa soki ezala problème na motu oyo bakosokola yango tokende sikoyo na année oyo ya sika ya kobongisa evandele na biso ya kobongisa beportement na biso ekozala malamu merci mpe napesi mbote makasi bonne fete ya gukumese ya commune ya Nsele bonne année gukumese na biso ya commune ya Maluku napesi mpe bonne année gukumese ya commune ya Kimbateke bango nyonso ba bonne année nzambe abateli biso na année asi merci. De retour sur ce plateau exceptionnel, autosalébilo toujours dans le cadre de Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Botikolanda, événement qui a marqué fin de l'année 2024, tout ça d'abord on a moui, n'a pas quoi tout comme nous mais qui nous allait la gagner passi, qui nous allait la gagner penzala, mais surtout comme il pourquoi, bon dit maintenant que ba banque écoïne n'a pas ce qu'elle a osé ba monsieur c'est ba langue déjà, ba langue trop colligateur trop ça noté pour la langue et ça ba la monter, mais là donc c'est beaucoup plus anini. La bande de la biso au batali comme sécurité comme ba policier. En tout cas journée de lobo multiplier ba effort parce que journée ba festival journée monguna à kota kalamboka journée monguna na moyibi paso lukapele lo aboko la famille na ba fêter. Na criminel pe lo so lukalibo tane ba lia ba mela kitoko. Ezali charge auto poste bande ko policier, ezali tâche besoin la ko combattre la peuple na biloko na journée de lobo multiplier ba effort, journée de lo ndobo esala musala na yango. Mais tu sais que ndoba yango ekanga ba o baza réellement batu ya mabe. Et ça te routine de comment ça moi si des chéri na ye, ba tu ko moi bien na ba c'est la bonne année, yo kanyi bango wala za kitoko côté. Kanga ba oyo baza vraiment batu asali ba fraction, o baza ko mériter yango, pe tinda bango bisika o esengeli po ba la musique ya peuple parce que tu as besoin Congo ezala kimia ville professeur Kinshasa, ba de ko fêter na kimia. Tu as dit que nyoso ekosala parce que professionnalisme ba de ko policier, ezali ba mingi ya kitoko. Pe population siko zali, mukolelo kolukate o se dérailler. Ce que monique au quoi comme la masanami qui balabala mais la bibale moko zonganda kuna kimia. Comme la tele o po e la journée moko ko finga bato et ko bisa betisa nzela et ko bebisa on po lobby. Tant ko zonga moto, tant ko rappeler ba mabosa qui ezala kitoko côté. Biloko ba de ko so diaspora bo ba niveau ba poto partout. En tout cas, bon continuer ko ça ba professionnalisme la bilo po ba international. So ebi ko za mabota côté bo sunga bango moi loso moi lipa moi Thompson moi soso et ça rappelle vraiment bien donc to moni au pousse to ko clôturer il y a un souci zali ta caméra là message du aux alango pour le aux ali ko la souka en vula. OK, merci monsieur le journaliste. OK, merci monsieur le journaliste.
toza na polémique te, toza na mingi koloba te. To fete malamu, peuple congolais fete malamu. Makambo nyonso ezolekana na mboka peuple congolais ayebi yango. Mais tolingi tosala polémique te. To fete malamu désordre te, police a sécurisé peuple congolais. C'est ça on a lingana loba. On souhaitait ba maire V, on souhaitait attendre 2-3 personnes. On souhaitait maire V na famille nanga Malengele, na lemba terminus numéro 29/67. Na maman nangai Mbonga Malengele, Jean-Pierre Malengele. C'est ça. Na famille nangai yango wana. OK. Bon, les bilans on est bakouti bandi déjà ba miso bandi ko lango alero. Donc ça me qui aboki bazodo do akoko kota divagation pour te savoir que beaucoup la fête c'est toujours bon mais to c'est plutôt to c'est pelaka longo na ye to zane longo et zane beaucoup la fête to dibangu. Alors OK, nga komona nga Patrice Bizana. Naza moko ya mboka oyo tozo bunda pona mboka mais kimia ezala bitumba politique etali biso population te. Bon fêter malamu bana tout ça makelele te bitumba te to pesi ba continuer surtout na ba politicien mbote c'est tout. Na ba opposant na ba pouvoir. OK, na ba opposant baza na pouvoir, na président de la République bitumba na bango ba sala pour population to sepela. OK. Merci beaucoup. Voilà tout simplement le bawana esengeli ke ba konziboye ba kena na oya opposition na oya pouvoir to luka intérêt kazalika moko population to be Congo la biso ezala na esengo. Ça a été plaisir pour nous. Il y a cause à l'ebosso, il y a caméra mboda école mukolo la cadre de la bino émission moko à chaud, to benyango live moko à chaud. La cadre de ba réalité aux la cadre de la ville province ya Kinshasa. Bomoni, bolandi comment est-ce que mboka za kotambwisama, muna mutape si réaction na positive ou négative mais nous c'est la réalité ya mboka auto senga vraiment na état ba politicien mboka na biso, bo bunda pour luka intérêt, ya ba congolais to souhaiter vraiment ba merve na biso ba congolais tout est-ce que vous allez na maman Eugénie Mukendi. Vous allez maman Alende wa to souhaiter na papa Osolo Komazola Mbujima Ikananga to souhaiter wa merveille na bandeko nyonso bisika bozami na Christian H Gardé wa pe na molonga ne H Gardé wa to souhaiter wa merveille na Jenny Dewa la princesse to souhaiter wa merveille en tout cas la mounio to pesa ko fait na bonda ekolo to souhaiter wa merveille. Voilà, allez te boucler complètement pour continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de Bonda Ekolo officiel P. Pour continuer à biso ba partenaire 2025 en gros, boya ebele Bonda Ekolo vous allez vraiment apparaître na biso et vous permettre que Bonda Ekolo ait plus chance vraiment ya ko sala musala kitoko et surtout ceux qui ont signé partenariat avec la bino, muke bo pesa biso ko permettre Bonda Ekolo et sala musala avec beaucoup de professionnalisme. Tout la prochaine édition sur Sikaso College Azomité. Je vous aime beaucoup plus, bye.